Papa Armand Diangenda Wabasolele. Et bah oui, Ndeboyoki Diangenda. Ndetoza komona ye azali moko ya bana ya papa Diangenda Kuntima Joseph. Papa Diangenda Kuntima abalanaka bongo na maman Elisabeth Mvete Luemba. Tolanda histoire très bien. Suivons. Papa Diangenda na maman Elisabeth Mvete Luemba obiso toyebi na kombo ya mama Bibi babotaki bana 9. Bango babalanaki le 22 mars 1943. Bana yango baza banani tokoye kolango ensemble nabino totanga na bokebi nyonso. Bana bango yoyo 9. Papa Diangenda Emmanuel ye atika biso, mama Diangenda Mwilu Marie Kiawanga Ditani Francine, mama Marie Mwilu toyebi, mama Diangenda wa Bwanadio Christine, mama Diangenda Ntimba Emily, mama Diangenda Nzuzi, jumelle de mama Emily atika biso, papa Diangenda Bota Mapasa, papa Diangenda Kisolokele Charles, papa Diangenda Mukoko Samuel, papa Diangenda Wabasolele Armand, papa Diangenda Kututu Kidi Martorel. Eba bazali bana ya papa Diangenda Kuntima na Inyo na maman Vete. Papa Diangenda ayekotika biso na 1992. Biso nyonso toyebi. Lingomba etikalaki na maboko ya papa Dialungana. Tokomona na photo kasi papa Dialungana aklasaki bato o biso nyonso toyebi. Papa Armand. Message oyo ezali pona yo. Photo oyo ezali yo na nkolo Yesu, yo na koko na bino papa Armand Wabasolele. Nga naza mwana na yo parce que oza papa nanga. Soki totali na famille ozali papa, soki pe tolongoli famille na bino oza papa. Lingomba oyo solo bosolola ki bongo na ba papa na bino. Kelelo botika bangulu basakana na kati ya lingomba. Papa na yo yeyo, koko na yo yeyo, papa Simoki Mbangu Kiangani aza na posa na yo. Ngai kutu mondimi na ndimi yango, mekasi yo ndeko na yo za koboya yango. Yo zali leki na ye azali yeya na yo, aza na posa na yo. Lingomba oyo soke zwi soni papa Armand ozala na part ya responsabilité pa ya papa na yo. Maman na yo aza na nkamba, papa na yo aza na nkamba. Depuis combien de temps otala bangote? Lingomba soki zwi soni oza sûr que za faute bandimi eza na faute na bino. Bato oyo baza kobundisa bino baza ba oyo bayaka na lingomba balata batuni po babundisa bino. Place na yo papa Armand eza na kati, eza libanda te. Mwana nde apesi yo message. Papa na yo, yaya na yo aza na posa na yo. Koyoka yoka batu te. Bovandaki na ba papa. Boyokanaki boye. Papa Armand. Solo lelo oyo. Papa na yo aza na esengo na yo. Lelo oyo, promesse oyo pese pa ya tata na yo. Ozali ko réaliser yango. Mokili balingi baseka bino. Mokili balingi bapesa bino tort, bapesa bino faute. Yango papa bandeko lo botika lingomba na bangulu te. Mais bino boza wapi ba gardien ya lingomba? Boza wapi? Botala lingomba eza ya bino. Biso toye ko sauver milimo na biso to kokende. Mais bino e pa ya papa na bino bokoloba liloba nini? Papa Armand bo pesa mokili faute. Mokili pesa bino faute te. Bandimi oyo ya mabe. Oyo balati bazunganisa, balati ba MSS ka balati ba koreki. Baye pona ko conseiller bino mabe. Ezala na côté oyo ezala na côté wana. Bazali ba pona mité. Bazali ba oyo bazana na posa ba mona bino bongo po batondisa ba poche na bango. Toyelaki makambo ya mbongo te, toyaki ko sauver milimo na biso. Ma bino moko boza wapi? Considérez ces messages ndeti moi na pesi papa na message. Moi na beta kambo na mikolo pa binaka. C'est à vous papa Armand. Merci.